Bonjour. Tout le monde a un terrain, quoi que se présenter, toi et Bakombo na. Bah comment on a des quoi débat, tu vends à Kaluka à la commune à quartier. Alors on débat débat, tout le monde a mobilisé pour l'élection. Jour J-16. Yo yipsa bisonan. Au moins le 23 kalaming. Est-ce que l'élection est aux al? N'andeng makamboye kende. Bon andeng makamboye kende toi si que l'élection le 23 décembre fait ça. Pour basira qui biso pas connaît nanga que le 23 décembre élection aux al. Yon toi si yon toi mobiliser tout matcha babana la ba député na biso pour na miamboka. Mais toujours que Corneille nanga kalaming terbeng ça les 21 candidats présidents pour naïb sabango que moyen c'est sous élection le 23 isaté. Au cas où le Cambodge salami que 3 mois au yalinga senga bandimiang yo en tant que population zongen. Yeso ga lingi kimeza na mboka akokisa malobana lobaki. Poko senga 3 mois na c'est capable de sa sélection. Biso to boy 3 mois. Ya le 23 décembre élection sam. Soit lingi kimia bazala kimia to kende le 23 décembre élection. Au cas où le Cambodge salami. Nini, qu'est-ce qui va se passer vraiment juste? Bon, sur les salami, il y a un semaine de tout la Mboko. Pour Mboko couper la moto, le 23 décembre, ce que l'élection a été Mboko couper la moto. Donc, Atika Makamboana, bisoto l'élection bien le 23 décembre. Ok, merci beaucoup. Comme on a Drey Kunga. Il y a Drey, le 23 décembre à l'élection, n'est corné dans Lobaki. Ndenge makambozo kendele le jour J-16 yozo mona ndenge est-ce que l'élection ozala na ba propagande tozo sala ekoko zala mais na réalité boy c'est comme si pe ko zala te po ba bilo ba outil na bango ba machine na bango est incomplet en plus mise en place nan ya ba centre de vote donc examen penza fiable te na ba temps ou eleki. Tout le monde a déjà un moment où il y a déjà un dépôt, il y a des locaux, il y a un centre de vote. Mais si les lots, et l'eau, moi, je suis en plus, tu as évité ça déjà, recruter des agents au travailler, à ta formation, mon côté, tu as évité. Donc, l'eau, moi, je suis assuré du saut, que l'élection est là. Exact. Pour tout le monde, on a bouillé. Même si on a mis sous le sol, on a l'élection, c'est comme si c'est là. Le quoi va mettre na glissement to ma ndeti ba linga ba mabison na ba forme wana eti transition zoya eza ba jeune na bango ba mettre les gens na glissement na bango ba sali 10 après 10 ans ba baxi c'est un glissement to ma ndeti ba linga ba ki na ba forme wana est-ce que bien beaucoup accepter glissement on continuer quand ou bien bolingi vraiment élection ça to ba umbu na bango te quand même cette fois-ci to zo implorer penzambe pe justice nzambe salama to ba umbu na bango te tu peux continuer à te que l'examen biso na ba glissement biso to souffraka biso to nio kwa makato tanga misale zate elo mo zate don bango to ye kapo bango ba bénéficiaire hein biso to ba peuple ya Congo to nzamba tse biso na mboka o acheki biso po biso nyonso to bénéficier pe na richesse ngako acheki kate po batu moko boye ba bénéficier kana richesse ya Congo batu moko boye ba sepla hein bana ba baza ba l'étranger bana ba baza bien bazo bénéficier baza bien biso to souffrir peuple souffrir et ce glissement cette fois-ci en tout cas to sepela na ngote ce que to yoka corona inanga alingi ba pesa sous 100 jours donc il veut dire 3 mois pour na abong sa élection malam et pourtant campagne c'est bandi mamalanga est-ce que c'est normal o babina ba mo te corona nanga za mutu na bango oh donc ni nanga mutu na bango seigneur za bango. Donc, n'est-ce pas qu'on va dans la mouki a bien bâti 6 mois. À Baxana, nous une année, tu se retrouver le en 2018. Bon, on pas Baxa 3 mois le ni les ans. Les airs bango. Bon, on a été que opposition ça animé. Opposition ba ça propagande, te bazo bloquer. Bon, mais ba on bazana ouverture ya nyonso. Biso opposition eza na ba nini ba calme na ba niveau nyonso. Ako Baxa 3 mois, ko Baxa 6 mois, ko Baxa 90 jours, ko Baxa 120 jours. Azaya bango. Aza manipulé na majorité. Est-ce que vous avez vraiment la minute en tant que peuple? Vous êtes déçu dans le mandat Kabila, vous êtes déçu dans le mandat où vous avez dit malongate. Biso tozo senga ke lokola balobaki to ke une élection. On monte ke bopoza bandima ke élection. Basala o bopoza baza na ngope posa. Ezakate ke bango nde baza na raison. Ezakate ke ka machine à voter nde za na raison. Basa pe bopoza baza na ngope posa to ke nde peine élection ngo. Mais ezala transparent, ezala tricherie.
Pour ceux qui ont tricherie, tu as retrouvé car ndenge tozalaki les élections sont fiables. Pour que ce peuple congolais a se retrouver. Donc on sait que l'élection salama est à l'élection transparente, élection fiable. Comment on a Monsieur Jean-Paul? Monsieur Jean-Paul, le 23 décembre s'approche, donc dans 16 jours. Nous avons la propagande, déplacement à kit électoraux. Est-ce que l'élection vraiment est confirmée pour le 23? Toté. En fait, Bissot a vraiment l'autonomie et décider dans le côté. Ils ont juste service où ils ont organisé l'élection, où ils sont indépendants. Ils ont expliquer Bissot, comme Bissot na niveau au pays, mboka ils ont kolinga. Parce que vraiment tous autres là bango, ils ont période d'enrôlement tout s'enrôler. Tous éli moment nyonso, ba bimisi calendrier. Date na Bissot ils ont le 23. Le 23 Congo. Mboka na biso ezwa sens ya responsabilité na ngolo ko la ba état mususu ba salisi élection ba peut ba se retrouver. Donc biso tozo zela kaka corner nanga na commission donc service na nyonso et organiser élection ekozala apaiser mutu na mutu a se retrouver na ba domaine nyonso. Pourquoi? Parce que mboka Congo eza ya mama mo boyete eza biso nyonso toza na droit même bana na biso bakoko na biso ba se retrouver na bien oyo ya mboka oyo eza ya mutu mo boyete bayeba ke ata bakosala makambo nyonso nzamba azali batu nyonso ba viva kala ba mususu to commémorer ta ba date na bango te peut-être eza li futi on nzamba futaki bango ezali kaka te ke bango ba tambulaka malamu batu mususu ba se retrouver te Congo eza ya biso tango na zo souffrir boye ba titre académique ezali makambo ya malamu ezali mutu ezo sala mais de façon totale service au makambo to sala ezo correspondre te par rapport ya état na biso. Pourquoi pas batu mususu ba se retrouver ba mususu to se retrouver te eza mboka ya mutu te tozo se révolter biso ba peuple. Les 23 élections ezal élection oyo et kolongola biso na difficulté o toza na ngo parce que mitu na biso nyonso eza na mai to lingi to bima na mai wana mutu na mutu a se retrouver ayeba ni na ko sala na état na ye. Donc tozo zela vraiment élection esalema oyo kozala crédible mutu na mutu ayeba ke élection moko boye et salemaki na mboko wana batu nyonso ya ba payape ba pesa ba conviction na bango na o etali élection oyo ezo selema na ne oyo. C'est vrai, c'est le seul moyen pour Tobima na Makamususu. Mais toujours que le président de la CENI a lignacé une prolongation à 3 mois. Compte tenu que Makamusu est fan nanté, a lignacé à 3 mois pour que organiser l'élection malam. Non mais de toutes les façons, je ne sais pas qu'est-ce que je peux m'expliquer par là. Il y a aussi 3 mois et pas Yannan. C'est lui qui a fait sortir le calendrier électoral. C'est lui qui a fait déplacer les kits électoraux. Yende mutu a sali si ba machine na ye a voté si ça a volé. Il y a aussi ngosiko et pas Yannan oyo a chaye. Je sais bien que président ya Seni Azbimara na société civile, mais oyo abimana famille moko boye politique oye moko amiyebi place azali soki azosenga ngo akosenga ngo epa ya nani abimisa calendrier électoral nani atinda ye azala conséquent atanga ki classe azala responsable ya oyo kosalema biso to lobby abakisa eloko te apesa calendrier électoral na volonté na ye na équipe na ye azala ye moko te azala ba rapporteur azala ba vice azala ba conseiller na ye tango yazo linga azwa 3 mois ba conseiller ne ba yebisi nini pomboke koma nini eza ya yete en plus to ki kaza diacre na église. Ce qui a diacre, n'habite musala ya diacre zanine. Un diacre c'est un pasteur. Aza muta bate la campate. Tango yozo bate la bampate. Ozo lingo créer des zones na kati église. Bampate ba okende wapi. Ce qui a diacre, nzamba yebi. Diacre, ce qui diacre ba tchaki na seni nzamba yebi. Ce qui a diacre, abate la biso bampate malam. Ce qui a batté le biso malam te. Makila na biso o etangaka. Ekozala mutu ya nanga. Ce qui a battu, ayeba yango malam, mais ayeba que tout ce qu'il peut faire, il y aura un jugement un jour. Jeune, résultat dans ta jeunesse. Demain, il y aura un jugement pour toi. Tu reçois boété, tu mona battu belé, ba benga mboka oyo, mboka na ngai. To commémorer ta date na bango te ezali futi nzamba futa bango biso tozo lela ba diplôme ezala ba sanduku tozo ko rosa musala te bilongo biso ekokota ba bureau te ka batu mo boye mboko eza ya biso mitolo na biso ekunda na mboka oyo ba mususu soki baza ba étranger ba yeba o bango bazo sala. Merci beaucoup na ndeko ki ba ndeko balandi ba comprendre que vraiment population eza na souci. Alors mot de la fin na yo pona makambo na ezolikela yo sengini. Mot de la fin na ngai. La première des choses, toute autorité vient de Dieu.
mutu aétablissaka ye akaka nzambe soki nzambe ayebi parmi batu nyonso baza bacandidat président un tel mutu akobima ata bafiniki ata basali ndenge nini nzambe akosala ngolu tozosenga boye na suka mboka oyo eza teke mikolo nyonso etangaka makila biso tozoloba boye toza na mwa kimia bandeko na biso na Beni combien va perdre ba vie baza pe batu baza pe ba patriote tozosenga élection moko crédible oyo ko changer quand même avis ya biso et ko pesa Congo espoir et ko pesa Congo kimia et ko pesa Congo esengo moko boye auto perda pendant batang mulai toza na besoin ya ba marche moko pacifique te to lembi ba marche wana toza na besoin ba salsa élection oyo et ko faire retrouver mutu nyonso étant que des patriotes to sengi nzambe asunga biso pe nzamba kota na mitema na bango basala makambo oyo et ko sepelisa peuple ceux qui bango bazo salaka poye atambola na avion atambola na mutuka bayebake mboka oyo eza mboka ya nzambe nzambe azali nzambe a touché mitema na bango pour que basalisa makambo oyo et ko faire face kati na mboka pour que to se retrouver toza besoin makila te toza besoin minduki e beta na mboka te toza besoin ya kimia oyo erenie kati na oyo sika yango likambo na ngai ya suka na koyi koloba komona ngai nzapa ngoyi de Nzapa le 23 décembre les jours oyo ils ont fixé pour une élection ils ont mon ondeni le tout ça presque dans 16 jours élection fait ça là mais ndenge makambo ezolikela ndenge ezokendele est-ce que vraiment le 23 élection aux bah pour la maman élection peut se comprendre en pété pour se ka so payer soit ils nanga a commis ko ba so peut 3 mois et donc comprendre donc nous autres nanga de ba chose à cela nzambe est-ce nzambe ngo se le ma façon boye o le ral bosse ba to zo te nanga na biso Congo za yo te to zo na poste to vivre hein to na poste to vivre na mboka oyo to na poste to liberté de jamais que bino doye baté son nango comme parti ya PPD so pour comment nengeni to na kana mboka oyo comprendre to na kana mboka oyo siko soki neti 3 mois na oba alinga singa est-ce que ba pesi yango ekoki bandimi yango population bino bo réagir ndenge papa ba pesa ngono na ndenge nini nelo ngo pesa e donc on comprend te non nanga no azano non na mboko yo to comprendre nte to mo na ba façon mo boele papa tika ko pekisa ngai ngala mama oyo te ki mboka na ngai comprendre na so tali lelo donc biso ko mo laisse parents eza nga agent ko laisse parents na ngai hein tout ça na poste tout changer tout ba braza ba Angola lelo so totali Angola te Angola pena ba nyoko ba ndeko na biso za passe makasi Angola pena to ba ndeko na biso misusu bana ba refula ba ngotima lo solution e bana kati ba so betela ba mbula to ndenge do ba komi lo nire ke baba congolais te tout ça na poste un changement ya mboka oyo les 23 élections ça oui fait ça là ma biso za poste to luka muto ormema biso na 2023 to ba kotambola pe na ba député on a senga ba député o boleka ki na ba 2006 2011 papa to na poste na binoté po sali eloko moko te to na poste ba député ba roya na 2018 à 19 to za na bango ba ko kamba biso po na bino to na poste binoté nanga ya luka solution po na 3 mois no senga na ozwa ngote teke biso doit ba congolais makila oyo etanga po na biso to élection le 23 décembre parce que tout termina la machine à voter et dans la té bango obligé biso que le 23 so gibino ba opposition so terminer machine et dans la té bon za raison qui biso ba opposition to police to la raison ba bino to di machine o bino le 23 so to de la élection to que to voter opposition de la ngwana parce que tu dois qui va poser bon on a raison va poser la kimi pour la machine on a raison qui ton dimi o bino ba ta majorité ton dimi le 23 décembre dans la élection donc il voter so ce qu'on connaît na ba 3 mois azolinga senga kon ça c'est là que connaît nanga so azo luka vuye dans mboka oyo ya ko ngote hein kon na so la poser qui va to biso to bomo biso ko mettre mboka boye to ko bomo mettre mboka boye hein biso le 23 décembre dans la élection to que to voter président na biso Matefayul c'est fini ceux qui nani Corneille Nanga a décidé que bon c'est 3 mois bolinga te 3 mois to ko ni to na transition ça mais c'est Kabila hein transition ça mais c'est Kabila a dirigé en même temps la transition la 3 mois la tête par exemple sur dirigé biso hein OK merci beaucoup kana la mesa de bozolo bake
mais c'est n'a sengi 3 mois. Il y a qui a reçu 3 mois. Mais a lancé campagne pour Nanini. Elle a lancé campagne. Biso tondi ba opposition, tondi to qui na campagne. Mais yo le nango zo senga to peso 3 mois. To boyo ba ki le 23 décembre élection eza. Biso to zo le 23 décembre nanga tika ba jewana. Alors bien est Bitumbeza mais c'est élection ezate. On va sengi 3 mois. Avant à la campagne ebiteka na est Bitumba alaki. Bitumba bene bandi le loté. Wana za raison ya nanga te. Banda ba banda ye Kabila yaka Bitumba bene ezala. Atika ba ja Bitumba wana. Toi na posé élection le 23 décembre. Au cas où c'est quoi ezate. Ezate pourquoi? Il y a pas de date, il y a un numéro de député, il y a un président, il y a un calendrier. Le lot bandi campagne électorale, il y a un député na biso, il y a papa na biso Martin, il y a le élection ezate. Élection ezate le 23 décembre nanga tozo zela yo. Yo sengini ni pona to comprendre kana na me sengini. Na sengi ke nanga akokisa maloba na ye. Trobaki élection sans machine à voter. Trobaki élection sans machine à voter, tozo zelaye le 23 décembre. Na binanga bosana 3 mois wana. Tike élection za nanga so lingi kimia na mboka. Siko so nanga akaramika na décision na wana bosana. Décision na wana peuple aboyango. Nanga tobi décision na peuple aboyango. Longo la décision non tia élection za la le 23 décembre. Na batu ba tinda onango yeba. Élection zali. Merci. Merci.